Bonjour, bonsoir, nabande konyon sambo misana kolanda Iran Masiando ki TV identité ya Bundes. Bande konyon sambo landa kabiso partout, mama Iran Masiando ki amesana koyela bino masolo ya solo, mais lelo na eli bino sango ya pasi pe ya mawa. Nabande konyon sambo yeba kinde kona biso, papa na biso, yaya na biso, Pasteur Moussali Nanzambe, Pasteur Zéphirin Makangila na mboka ya Irlande. Papa na biso Zéphirin Makangila azali susu na bomo ite ndenge tolobaka. Pasteur Zéphirin akufi na mboka ya Irlande. Yango to profite ko ya na programme pona bandeko nyonso boyebaki partout. Bandeko nzamba kopesa tanto pe makasi na bolingo ya kokende kotika papa na biso na adresse ya suka. Yango to pesi bino information to programme nyonso ezawana. Pe kopanja sango na bandeko nanu bayokaki sango o teke to bungisi Mosali na Nzambe na mboka ya Irlande. Pasteur Zéphirin Makangila azali susute. Là na profité na présenter ba sincère condoléances nanga na ba pasteur nyonso ya monde entier parce que oya tiki biso azali Mosali moko kati na bino. Pe na bosanité ko présenter ba sincère condoléances na ba pasteur nyonso ya Nzambe malamu. Po azali ndeko papa pasteur oya travailler ki mingi na église otobengaka Nzambe malamu. Ba pasteur nyonso ya Nzambe malamu ya Allemagne, ya Irlande, ya partout na monde. Nzamba lola apesa bino makasi, apesa kimia. Yesu Masia tobandi ko pesa yo merci pour na souffle de vie. Papa oyo ndeko na biso pasteur Zéphirin azwa kita ya kosalela Nzambe makasi. Soki batu bako pesa ba témoignage, biso ba oyo tozali parmi bato to ko témoigner bolamu na Nzambe kati na mosali na ye pasteur Zéphirin. Nzamba lola ayamba molimo na ye na kimia, ba sincère condoléances na famille biologique ya pasteur Zéphirin Makangila. Nzambe batela ba orphelin o batikali to peve o pasteur na biso atiki. Nzamba lola kanisa bolama papa oyo azwa kita ya kosalela yo. Epesi pasi, epesi mawa, etungisi mitema ya batu ebele. Pasteur Zéphirin Yesu Masia ayamba molimo na ona kimia. Yesu Masia ayamba molimo mosali na yo. Kanisela bana oyo ya tiki na se na tango oyo. Yango bandeko nyonso bokolanda programme oyo ko hésiter te soki ekomeli yo partager po eza na bandeko mingi kati na Allemagne bayebaki pasteur Zéphirin Makangila bayebi sango oyo te. Partager yango na banzela ya WhatsApp, te yango ata na TikTok. Nzamba lola akopambola po aza mosali moko a travaillé ki mingi na Allemagne, a travaillé pe mingi na mboka ya Irlande. Nzamba lola asimba mitema na biso apesa kimia. Pasteur Zéphirin tolinga ki yo mingi, mais ozali mosali ya batu ya Nzambe. Kolo na pema papa na biso Yesu Masia a décidé kozwa yo pema na kimia. Nzamba lola kanisela papa oyo bolamu eleke bele Nzambe yo kama wana libota.